Bandeko oboto bondeko bisika nyonso bozali na bakati ya mabota na bino kimia na Yesu Kristo ezala na bino na misala na bino na baprojet na bino na makambo nyonso napesi bino kimia joyeux Noël mponane na baoyo tokutanaki te napesi bino joyeux Noël baoyo mpe tosi tokutanaki ebakisami lisuka joyeux Noël na kati na Yesu Kristo mbotama ya Yesu Kristo ezala malamu na kati ya mabota na bino nyonso na bino mbote bandeko na ye ndenge na misala tosolola naza na lisolo moko avana banda nabeta mwa sete mpona likambo yango naboyi kopesa mpe moto yango mwa opportunité naboyi kopesa ye opportunité akokoma lokola nini na fule te emission na ngai kitoko boye esekomi kitoko boye bafula kaka bongo bandeko bandeko bolimbisanga problème ka ya réseau babisi ngai awa na changer bandeko yango wana na ye po tosolo na bino nabeta mwa sete concernant likambo moko boye oyo esalamaki ngai lelo na ntongo bamiso bamonaki video na otolongola yango esalinga mwa mawa toza bata mokili eloko malamu mutu kaka bato eloko malamu ekreaka toujours baproblème so mutu bato ya bandoki bazangaka kaka te bandeko navandi lobi lelo na ntongo na ba 10h30 na yaki na kata na like na ngai na lali kaka na mona ni na ngai ya téléphone et sonné et parce que ngana sala système ya ba nini ya notification ya automatique parce que na bandeko na sala de Facebook ko yonde na salela Facebook ana mususu na salela kango vraiment te mais batu musoma pe balobaka onde docteur na mono atengadité c'est que ozana Facebook ana mususu to ozani mususu mais soko kominga okomelinga na komona na Facebook ana mususu parce que na yeba ngo pete na salela ngo pe shooter bandeko na mona kaka ndeko moko boye akomelinga mba moko atininga message oh ya simo docteur ba oba yebinga docteur parce que je suis médecin ba oba yeba lobi abina ngai docteur yo olingi na finga yo koling ko se kongunani comportement comme c'est comporter comme kono sinon je peux te manquer na finga yo ko sakana na ngai te quoi si ko bandi kona mona ki yango bien te ngadi ya mususu ya pe berere akoza la tinela ki mutu mususu abosani atindeli ngai to natala na mona bamoko abinanga na bloqué yo est-ce que nazo confondre otonde ni na yeba ki pete ke ye na je siko ngadi natala nano bien na mona bloqué ngabi na kena na Facebook ara mususu natala nazo tala bona moni na notification ba komelinga pour notification automatique bandike koma ba komelinga kombo wana mais comment ça me dit rien na yebi pete na je kombo wana na bando tala nazo bandeko malamu futa natali ka da quelque temps na moni kombo wana pa ya mimo ko boye bazane ba mi natali bonga leki nanga tali langa na kombo yo mutu moko bengi nga lobi na ngai ke na manke ye na ataki ba comment on appelle ça bimisa ki bani na Facebook akomaki ba na profil na ya akomaki soki asalaki akumisaki mobane bango mibale bakumisani ngai na fingi bango mibale ngabitali langana abi on vieux là atali tan abi ok vieux ça petit na bino moko boye ya kasavu bandeko tala botala vraiment niveau tozokoma na ngai na finga ye obike tango natali mwana ngo tanga tindelinga mobimba ne yaya omoni bandeko bo eskize ngai omoni poto ebungisa bino kisasa te ebungisa bino ba place mingi to uti te bandeko tozala mwa bien ndenge na sabo na se vanter te bato bayebinga opa yebinenga te ezala ngo mbongo yana uti bien akola bien éduqué bien oya yebinga na za mutu ya to sa pe bato ya na likolo ba wana te parce que masolo wana c'est sila mutu na mutu osa kotala nga kaka oya yebinga loba mais oya zolo ba ne sekesa yana kola bien na tanga bien na za bien na yebite eloko nini mwana na mwasi natali pe na ida famille na bango trop mwana mwasi wana na yebite na kino ko fingele na ndenge nini natali na gère ngo ndinga na zotala ye
bandeko so na bina lobela ye mingi na ofula ye na biyo mso asali rep ngara bi Facebook wana na sali la kate ya mususu na mususu ki bozala baranki na bino kuna muto wana mususu ateboye ngana ko bimala nga na problème pamba il fallait benga nga olingo bananga yaya tala na moni loko bo est-ce que komi ya musumu na ngate innocent tala makamonde kwe Liliane Lunzilisa meilleur vrai moi na maman na zobe takama solo moi na moko bwaninga bimali banda rumba petite sœur à quartier na lingi na zungisi kaka bande ko tala kaka niveau tala niveau moi na ngope oso tala situation moi na ngo ba situation moko bo uteli moi pasi ngayo kaka na sungi bino mingi docteur kaka lelo docteur yo olingo sa lokolo bunga rumba iko na mona ki esekisa ki ngaba ndiko omonde likamokezo sekisa parce que na okie mawa na ngada expliquer kitoko na mwanga bia omoni déjà na kisasa bakangaka elokola ndokea tango leki na kufa batu bandoko tse déjà aki lokwana tango na tellement ngabi mais mono babako lo bazaki ndoki nde yeyo makamoga bimaka na décembre ngabi asala misala ne ya msoso luke sika écoutez na otro bende yango ne salekana yaya nazomona ndenge na kulubanete na kufinga yote des choses qui normal éduquées bokoli pe ba famille moko ya bakeba mama koto tata koto papa mama baboya na soki après 30 ans ba yeko zon ko kenisa bino na moya ya keba nyo ka boye na moya groupement bonne chance boye bon sikoyo oyi ba kofinga yoko ko finga docteur nga oko mapende ngo wana ofinga ngai obi o mankenga tala kandenga na zaboye o mankenga na nini apart poto ebi déjà ndena ba ko mene vinanga na bani ko bimba ba voyage kala na ba ko na sala place bien na bana ko voyager banda kala bozo ko zo biloko docteur boye lelo obosani nyonso ende kwa mwasi obosani wana na ko fingo leloko ni ndenge na zo monela yona yoko luka no vi na ko fingo lo na nini vraiment yum tozana nbulu yeke boye ende ko na talanga kaka obosani muto ngo o manquer obosani adresse o tondenge nini tala muto ko manquer pete ende ko na ngai mwana soki oza génération moko boye ya bana na biso to za génération moko za libanda siko ya rumba to tikala ko so no ka mbote boye problème ko pa na bino ya msuko luka yana ana besoin boye na so peso lelo nyoso bosani oyebi vina ngandinga na soko zala yaya pote bongisa ngate na yende na pote lisusu grâce à pesa na saki déjà bien banaki bato bayebi nga na fani na farage na Sayo Birmani 116 na fani na Momboyo 69 Sayo Birmani kendo hotel mapango za kuna to kele la te yaya lelo sona ke na saka bien na sana oyanga oyebi yango boyebi tango ndoko kende na ndinza lupango na nga olinga to tanga ba bien mususu yaya grâce aux ndoko yepoto yeba ko yeba pe ba oyo okutaka bango déjà bien poto sangisa biso te ebo sangisa biso d'origine bandeko na ba makamususu bolimbi sanga musuko ba ande nzeta muselu pono bandi bona lobi na ndenge musuka timisu zo yeba na te mususu ezali mais ayebi bien mais akomi ko bosa na moi idéologie yango bandi ko ngana zongi sikwa zonga rumba abimadi bana bina ko tan communauté na ko fula ye afula mene mission na otanga te ezabe éducation bandi ko ndeka na ba biloko to zo utala ba famille bele batu na batu ba utana éducation na bango éducation mususo mona ya mutu bo mona ka yebo abimaki na ba condition ni tala kaka mona bongo ndenge na mondela kaye na yebi peso te so akoma ndenge nini na ko peso occasion na taza kine déjà bongo façon ko to na mo ndena ko détailler te na so mona loko oya malongo eloko malongo saka kuna pa mbote nyo se tika na omona te déjà bakanga kai ndoki tango leki na kufa kibongo siko omoni te ka omona lumière moko pa nanga linga ko bebisa bandeko to komi na mbula suka ifoto za mayele to yeba nani za nani to sa to yeba ko gérer makambo bandeko pona wana buso bana to ba distraction tala makambo kitoko zo ya to solo la wana za ba distraction ya sola kwa na piobi to distraire ngo en tant que nous en tant que les intellectuels to solo la masona biso ya katimini ya solo ciel yango bandeko batuminga batuna ngai lisolo ya concernant pululu ndenge na beteke ngabi na bango na lobi oyo nga na zwaki
et pas ya Natala qui Vincent Vincent journaliste wana chroniqueur wana Natala qui est pas na Zwaki mandoba oyo ayamba ki garçon wana nani artiste comédien wana na Zwaki ndinga banda ko loba nga sikoyo na détaillé yango na lobi qui est Pululu lelo Pululu a komi boye ndenge nini Pululu babi que il est mort il a rien na son qui gadi et que comme le monotonie mutu nyoso banda ko kufa kaka et l'autre mais avant bambongo na bino so bozozwa vous faites quoi au moins le quoi on dit na lobaki ya bande ko sobo landi yango na lobaki bon parce que tu musuba comprendre ki te babi et docteur soli ki to mais moi côté musuba ngabi te na lobi te ke na yebi via Pululu nyoso non boyo kanga bi na lobi te ke na yebi via Pululu ndabo nga na izui na ndabo nga na sali synthèse et so mona na ke il y avait pas l'organisation côté concernant yemoko mutu na concerné pas ba makambi parce que garçon na ba ko bananga ki lobi tama zo na ola de mission lobi ke Pululu, même il prend 4 000 euros, 4 000 dollars, il peut dépasser 3 000 à 1 000 euros. Mais il y a un père de famille. Tu ne peux pas dépasser tout ça comme ça. Parce que déjà, une organisation, parce que vous avez eu beaucoup d'enfants. Au moins, la communauté congolaise, toujours bangoté. Pourquoi? Toujours et là on est zone la rabo il y a on a des nabeta qui s'était côté wana il y a concernant Pululu ndé ba lobi wana ngadi mais il avait fait beaucoup de succès là tous les succès là où est parti l'argent où est parti tout parce qu'il peut pas être comme ça la pas le bois fait l'autre côté na sens wana na le baki yango les villes livre sur Lucila kala lek nanga alamba tala ta mais abelende ko meka so azolamba yoka lité a pété na sens wana bandeko ndenge na lobela ki wana bato abi ya sinon te vraiment tu avais bien parlé ngai na bibilo ndem pour mona soki eza remarque bo bengi nga bo yebi singa ya eza pona bino to so pesa na ba idée ya musunga pena go bebisa côté mususu bo bitia nzeta museluka ta ki lo ba côté na malamu te il fallait te faire comme ça et que oede ngai tout ça ça aide na sens wana Sami Kabala joyeux Noël na sens wana bandeko na lobela ki wangwana bandeko pona wana na to tsemwa point na koko zongira ngota sima na bandana oya lelo kitoko to sala ngoli sola kitoko bandeko lelo to na kolobela concernant impolitesse na kati ya ba foyer na biso na ndenge to wuteli na ba famille na biso si je wana yaki déjà ngana sala ngolelo parce que batu mingi balobi docteur mais yo pa côté wana so bosa no solo ba impolitesse te ko solo ba pendenge nini impolitesse ba miso ba wuti na ndenge ni eza pendenge nini eza bondenge nini bandeko soki tolobi na kote na lisolo na pona to bananano politesse omoni déjà eza moko déjà bandi na poli eza déjà mingi na kati wana parce que pour lelo pomba benga que emona za poli c'est que tu es bien éduqué na yebité so ba bimono za impoli osomona que déjà batie loko moko lisuli kolo nango elaksi ke olongo place ozalaki obimi libanda nango na yebité so bandeko nazoba na français te nazoba un peu professeur te na luka kaka omoni esiko bimi olobi oza poli ça n'est pas non ça va c'est enfin poli omoni ke elaki c'est que ozali mwana malam soki bati suko impoli c'est que obimi place ozalaki oke libanda c'est que makambo bandoko mona ozosala ngo sute obimi libanda nango omoni différence ezali poli na politesse impolitesse baza bongo eza ba phase eza ba monde différent parce que bakolo banangai ke merci abonné mawasa na bengi yo ngo yambate obanga ko kanisinga bano joyeux Noël na oyebi gemso via lo balanga boeleki na benga ko kapona mona ça pris beaucoup de temps obengi te ya mususu moi sona kangi au téléphone ta kangi mbongo yango na ngana yeba na sens wana bandeko na sens wana ndena lobi différence eza de moana le bandeko mutu lelo soki oboti bana no na ndako mutu liboso azalaka pona ko éducation bana ezaka mama na yebite ça dépend bana maman de mutu azalaka vraiment montrice ya ndako parce que le maman soki a baby c'est éducation bana ndako ne baby parce que papa akoko baki papa yaka ko bakisa mais maman de azalaka na biso sina betaki yango bande kongo balobi nango to zongela ngabi
Et impolitesse, c'est ça bon. Parce que ce qui éducation est baby kakanandaku bandeko nyonso baby. Nyonso baby. Parce que tout n'a pas nini. Parce que éducation oyo yoko zua. Si yoko kende libanda et ça la référence et siko wuti. Même la classe totangaka. Tango okomona kaka mutu mwana mususu aza bien éduqué. Akoko landa na ye ba akoko landa mouvement baninga. Mais si tu regardes okoko landa otali est bien, okoko landa évolution est bien. Otali mwana ngo bien. Azolanda aza influencé par bano mususu bazana nuna éducation à bien té. Mais akoko zana bango mais okomona ba critère mususu ezo sala eloko zo sala mais azo sala nka pona baninga aza siko mwana bongo alandi mouvement. Bozo comprendre ndeto zo kenele pona batu na éclairci bino ba biso ba yeba ka moi politesse n'impoli aza na ye poli aza bien éduqué mais siko akoye na environnement moko boye ya mabe mais soko remarquer mwana wana trop akozana na ba mo ba différence na baninga na ye akosala likambo momwa likambo susu ba chez nous ba dika inga boyete akosala nemo akolanda bango mais il y aura quand même une différence na baninga misusu yango wana pe éducation mususu eza ndenge nini mususu azu éducation bien pas na bango il était bien papa éduqué bien maman éduqué bien mais à manifester en côté il était hypocrite avec l'éducation. Bande okumo bana opesa bino hein. Boya opiambongo. Là on appelle déjà que tobenga ngona métier ça défaut mental. Azu éducation. Alingo bimisango te acquise abimisango pour se manifester ba mona que non, l'enfant il s'était bien éduqué. A bombiango et a déjà défaut mental. Moi na bongo azat dangereux. Bana wana bazaka dangereux ou mwana wana kaka azo éducation na siko aningo manifester aza hypocrite na bande kwa koko bomanda ko mobimba. Bonsoir Michael Mabilaka mwana Allemagne nation serwana ako sale loko moko bino nyoso bokondi mwana biso ndeto yebeli éducation to pesie o monde to lobaka na ndimite yem ta koko sa mais yem ta sale au moins le monde ezalaka parce que il était bien éduqué mais azaki égoïste na éducation na ye. Il savait pas que un jour akoro bimisango tout ça il caissait mais azalaki mwana moko il voulait pas faire ça. Wana to benga déjà mwana no to benga ki ezali bama ezelo moko déjà que azaki déjà ama aza égoïste ou akoro ça s'appelle un trouble mental. Trouble mental, c'est trouble mental d'éducation. Éducation na ye azime akeko zwa mususu o akosala wana ezo ça correspondant na o ya zuite mais aza hypocrite na sens wana bandeko tozo kende mususu aza na éducation ndengeni mususu azu éducation mais éducation motanga zui akesika kene ko kutana na place moko boye moi abim éducation te bango ba koli éducation moko au contraire yebe akoti ka na rythme wana pona nini alingo bimisa te kaza mwana malamu bandiko momoni mito se sala tozoye bana siko oyo nani oyo na omoni asa bien éduqué akei ko ya place moko boye place wana baza ba mal éduqué akoko place moko ba mal éduqué moyen bimisa éducation na ye kitoko ezate akoti na kati ya l'oiseau de même primage va comme quand l'oiseau de même primage bazoye bate nani parce que akuta ki déjà mabe wana alingo bimisa bona mabe malamu te parce que baninga mso bakoko kimaye to ça va créer des problèmes. Je ne sais pas si vous avez compris na bani je français tellement kambango bon comprendre ndé na lobby yango na yeko pesa moya impolitesse na politesse bandeko lelo soki yo ndongo sala ndaku na yo balobi na yo ke mama songolo papa songolo mwana bino makambo zo sala kuna est-ce que va boye dikai makambo ndengo wana
parce que eloko mususu okika nde na tunyo mama songolo papa songolo modèle mwana na omone kuna est-ce que vraiment makambo ni olakisaka etwa yoko yeba ngo ndengeni botunaka esala ndeni parce que mususu impolitesse mususu ezalo quoi la sorcellerie osomona mwana c'est impoli boye yo somona ngo normal mais eza biloko mususu eza tina kati la sorcellerie elingaka biloko mingi ya impolitesse mwana soko landeli mingi oazaka impoli makasi soko bolande l'état d'âme na ya ebimaka eloko moko ezala bokanga dato na oloba na kosonga suli solo wana te soki bolandi bien mwana oyo nyonso balobaka na ye kaka mwana zo impoli bandi landela état d'âme bolandela sigene bien oyoka na suka nango mwana oyo y avait quelque chose tona ba prière ba yebisa bino mwana oyo si ba bebisa yebo azana politesse bo azana misala parce que eloko ne politesse ona mingi pona mutu akoma na politesse makasi ndengwana sorcellerie be contre na facilité wana batambola mingi na sorcellerie politesse badwabi oh ezande boy ezaka bongo etambola ka bongo okoko mona mwasi na yo obana ki ye bien tango akomi na ndako ozondima te ba critère wana mwasi na koko sa ko bien na nufoti te bolandela ngo bien landela sujet na ye bien mususu c'est héréditaire baza ba impoli bango nyonso famille mobimba bango nyonso baza ba impoli biloko na ezaka héréditaire mama bokola ki bango abanako bokola bango mais abanako koka tona papa na bango abanako koka ko yebisa bango makambo mususu te ke dans la vie il faut être boye mutaza boye bazwi chance wana te bazalaki pe bana moko ya mususu papa lingolo ba momoko bango bakomi na 3 papa zaki sous ordre bana na mama bo comprendre lo na oloba asa sous ordre ya bana papa na mama bazana mo à dire te bana na soki bakoli bakoma kana impolitesse mo topela ngango impolitesse héréditaire et wuti na kata makila na racine mbuma malamu ebota na bana na remarquer bano tala kaka lupango bano basake impoli tala soki bana na basaka famille ndenge au moins famille moko désordre bazobota makana na mapango kuna bango nyonso il y a rien de spécial wana ekoma kasuko eloko prière faut ezala elongo siko na niveau ya comportement mais comme siko eloko moko ke prière ezala parce que ezali susu et normal était comme anormal tozo kende yango na sens wana parce que wana mwasa takeli bana mwana atobali yoko bali ye omoni etango so fanda ausama kamngolo kwa mwana malamu tango ezali ko eloko moko boy ezali kata makila so kaka ko asali yango te awusala bien te siko likamba bongo ebonga kaka ba prière mwana mwasa ndengo wana bandi kwa fana halibala te ezala mobali abana ko changer basi lokola nguba mwasi no sabana ko supporter comportement na yete omona ka mobali momoko impoli alinga ka boyete ko pesa nanu pe mobali wana na faute te tala yesika abutaki racine na ye ezandenge nini il faut voir racine na ye. Est-ce que racine on est qui bien vraiment ba kundeka on a mabela malamu ba kundeka on likola tonote ba kundeka on a nini sima ya dala wesete il faut kotala nyonso wana fuya malamu emona na kana misala emona na kapena mbuma sikoyo modela mwana mobali bongo modela mwana mwasi bongo aza sikoyo soki bosali makasi te akopesa pe makila wana epa ya bana na soki wa makasi descendant nyonso bana benga bango famille moko impolitesse bo comprendre ndenge zalaka on dit ni famille mo baza impoli baza eza héréditaire na bango eloko moko zana na kati racine moko se bebaka na kati me ba yebaki nanu ko bongisa ngote tango ezalaki nani bande loko se komeli il y aura pas moyen de faire l'eau comme ça. Moi, si mon sous, tout mon bal, ça impoli, ce monde qui tata moi, 60 ans, mais on dit que tata va cause impoli. Ces défauts-là, et ça, défaut, moi, que ça qui déjà héréditaire. Yo, y'a monsieur qui découvrir en gros, na sima. Na éviter son motoso, c'est comprendre, bandiko. Oh, mon bal, n'a pas impolité, n'a pas moi, n'a raté, mon bal, mon bimbo. Non, 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 non. Tango linga qui est, à cela qui n'a pas, et ça qui a qui n'a kati, à l'inga qu'on se manifestant, on a noté. Manifestation ngo ezalaka lokola eloko moko ka bolokola bimi boy lokola batindi elikambo
Charlie Park leki na ngana mona ki babi uta ko Autriche ba ya rappelle na biloko kaka yela nga pe enveloppe na nga ya bonne année na mona ko mona voiture no mo ya moke ya kitoko mais yo voiture moke mais yo mutu mulai na sepela ki foma na mona ko livre mona makani so ko lipe bia ko tikela ngai bonne année nango benga nga pe sala nga be Charlie Park leki na nga 4000 ba leka 4 so na bengo leka 4 c'est que leki mo sola bien amaka ba mikolo te azaka moi bien na sens wana bande on a bien de se comprendre wana moi si mususu azana ye bien obali pe bien bo sali ba mariage ndeto mesana ko kene to beti bien mais aza déjà na nini impolitesse héréditaire pas na bango parce que ezelo ko moko ezaki déjà racine pas na bango yo bali wana ya mususu bala kiye na hypocrisie. Parce que eloko wana bimaka boyete eloko wana siko tango okoma cohabitation ensemble okoyeba nde siko mutaza impolito aza impolitesse emona na kana nzela te emona na kana nzela soki akomi kosala ba désordre si ne fait pas les désordres soko landela impolitesse wana landa racine wana aza nango héréditaire eza na kati ya famille mo bazaka mpo na batata oso comprendre bandeko to mona ba mapangu mingi to bande bonoko yeba ngote liboso mais comme nous la science évolue to yeko yeba ke to comment tanga ba bien non il y a d'autres personnes ils sont comme ça to ko négliger bangote et ça c'est eloko moko bo to benga ngo neti centre de rééducation il faut soyer siko pona bo rééduquer bo yebseke eloko boye pona yo ekoko kozala boyete eloko boye pona yo ekoko kozala surtout pour soka sa bali ezwaka problème à casse. Au moins, quand tu as divorcé, basi eti mobile moko poli afinga ki mama nanga afinga omoni eloko wana ye après il savait pas que asala ki yango akoya ko ye bango nde après na finga ki bo kilo nanga il faut na se pardon mais pour na pardon na bango ezaka moi kilo pour na kolo parce que yete mdazo azoloba il y a quelque chose de mal qui est en intérieur et zo bimisa yeke pour asala ka ba bêtise wana na yebi so to so comprendre merci. Na sens wana ndenge na éclairci bino mususu ezali ya moi si ba koko za la bali na ye aza bien tout yo so mona ka mobali moi si bien maka mususu azo selo mona ba yebiso oyebi te moi si na auto sali kambuboy mais ozo douter parce que ndenge bo fana kine na période ya fiancé tout bo balani omoni ne loko wana te mais pas na bango si ba yeba ke bazaka ba impoli mais yo tango so kende ozo mona pe makambo wana orobi ya msupa na ye azala ka exception omoni ndenge zalaka obi pana ye yam so sana ka exception moi je vais le marier parce que na so mona ba critère ngana lingaka yango mais ba critère linga yango na mais ezana kati moko critère moko et que ya ko yo kadi tanga libana on comprend bande ko nande na olobela classe yango wana soko zingolo ko tanga kumisa ba parents na yo kumisa nzambe to pe et pe semi na muntu no eza psychologie mobimba na opia bi ba to ba sali psychologie humaine ba yebi ongana solo ba yango wana mobimba. Après bandeko na sens wana siko tanga ko ya libala ça ira toujours à cause ani bien comprendre après moment au monaka moi ça changer comportement toyo kango moi c'est nga tanga na bala ki azala ki bongo te mais tangu kaka na tant avant na bala on était bien mais tant kaka je lui ai donné l'argent na celibat d'autres na celibat tout elle commence à changer le comportement à changer le comportement c'était comme ça. Yo tango so qui n'est pas na bango tu l'avais vu tout mais toi tu l'as caissé tu croyais qu'elle va changer pour elle il y a un cas exception c'était pas ça c'est toujours l'oiseau de même plumage oyeba quitter yango wana bandeko soki kobala tona nini na éducation bana nyoso wana englobaka toujours na kata politesse soko raté kaka éducation o wana ya ndako pa na bino bandeko nanga zéro. Lelo so do komi na bana mingi ba komi ba impoli bana ba komi bota ba komi bo eza cause nini landa source ba parents wana tala pe di ba parents na ndire ba bandaki est-ce que na bango mi bale nana zala ki dur na kati éducation mususu ko zala dur mususu mona za indifférent équilibre exact nyo sono bo so tika laisser aller parce que papa ko loba ki maman ko na lingi boete mama ya mususu na poko tant papa ko kena ba asala na ome papa na mina zate mbala sima ko sala omoni déjà ozo kota déjà mabe na kati parce que tokolo baba maman parce que maman mutaboko la biso minke papa zala ma trop na biso te yo so mona soso mobala boko li soso
soso mbala bokola ka mwana te mama soso ka muta bokola soso mbala bokola ka te abotisaka me abokolaka te mais eza ndenge mama muta papa botisaka mais abokolaka biso te mama nde muta bokolaka biso mingi tozaka affecté mingi na mama parce que tokutaka na boye na kota na continuité wana boye na cordon ombilical na ye wana tozaka wana nyonso azolianga na zoliango bozo comprendre ndenge ezalaka ke intimité ya mwana na mama oyoka te mama kolobana surtout tango tokolaka bandeko bo excusenga tango tokola omona ka mama bana kolobana ndeko comportement na oyo nalingaka ngo te comportement na oyo kokola nango bo mama yebi yo déjà kabi alira mwana soki na tike na comportement oyo ekozalama be un jour bo comprendre ngo te bandeko tango to bandoko kola na ki jeunesse tala ndi bokola ki wana mama imisa so temela batu mibale to misat ça veut dire que azomona mabe moko boye soki na tike yango mukono kozala te ça va créer des problèmes na yebi te so bo comprendre ngai. Merci. Opa moniongo mabe alongole na ligne akio luka mutanyongo to akio tala soki kafeleki ya bona yango wana bande kona sensi yana yango na lelo na yepoto solo lango parce que lelo soto komi ke ba mabala mingi o mwasa comme impoli o mobala comme impoli bana ba comme sur ces ali na tsina détail bino ba impolitesse comment ça se fait na nyonso wana mais soki bino mi balé boza dure éducation papa lobi boy etika libo mama pa lobi boy etika libo bana na siko tango baso mona ke équilibre côté nyonso papa ko kene ba loba bo mama ko ke malamu na tika seke de côté wana nyonso ba mona ngoma be mwana wana mama fruit wana epola kate okomona mama batu nyonso bana ko fe babite mama songolo na bana disent parce que vous équilibré est-ce que ba mama na biso biso batanga kite ndene ba boko biso bien papa tangi mingi mais ba mama kala mona batanga ki mingi te mais éducation ndenge ni tozu et ça dépend ba famille to uteli na ebito so bo comprendre nga et ça qui te o kako papa mutata o famille batanga te ba mama na biso biso batanga kite ba papa mutu batanga ka mingi ba mama na biso batanga ka te ba le ba mama so bana ba 22 ba 23 akotanga la classe angolaire ni belibani na bango nde bazwaki ngolu akotanga ndenge nini mama tanga te abo ezaki sagesse po batu sote bongo yendenga nani nzeta musela solo ba bongo ezala ngo problème te mais ba éducation te éducation ezali kama mbongo te ezape likambo te boza na famille riche ezate likambo te boza na batalu boza na lupango bongo ba to futa pe misusu pe ba koli na bien d'éducation bien to moni ba timiso ba locataire ba koli bien éduqué. Et ça n'a pas raison de faire ça. Oh, à coller qui peut pas apnunité. Oh, coco, colla pas à maman. Ce qui maman les canas a bien encadré. Oh, ça ne peut bien. Dès qu'on a ce qui colle bien. Oh, rataraliba la té. Moi, si, ce qui colle bien. Au balité. Le banango, on a ne kokite yaya. On a solo ban au bala. Na kombo na yesu. Et ratakati. Moi, on a bien éduqué. Au tanginope. Au salakana yo. Au salaba critère en union sur balité. Eza mingi te lorozo déception moko bo etika yo sikoyo ofa anuka bongo mais si soko vandi makali bandeko babala kaka bana bongo vous voyez maintenant la différence n'est la tesimono éducation tout là pona boye bandenge zalaka moi si mususu place à coller là qui a collé la famille moko ya bien bourgeois tout mais on se comprend de te makamba so sala on dirait moi na moko vraiment ko a collé soki na balabala ko pesa ina faute omoni eloko mususu mona mwasa na ko kuta nango a collé na politesse a ko kuta na place mususu a kuta na mobali moko mobali wana amemaki na ndenge ya banako lingela te bozo kanga bandeko mobali wana memelaki na eloko moko boyeko sans son contraire. Si vous y le col à qui déjà a soit fait libala ne adinga pe mobile nemi andimi ka ba continuer na ndenge wana amemi ka ndingo après moment tant mobile ay ko lâcher to nini ay likamuka ay ko mona boy e bibi semba moko impolitesse o mona ndi to ba impolitesse la azuango nani eza le col ni accident moko boy e ko le accident du travail ndenge zala et quoi les places à kene ko vanda et sika kene ko salela to et sika kene ki ko balela parce que yango to le bakake avant ya ko bala to yo moi so ngo bala mobali il faut tala mobali o sika okino ko bala
Il faut tala et si kanini okokeno koba mwasi oyo aza bien éduqué ya abunga na kate na solo abunga na kate ata mwana mobali aza bien éduqué yaya ato tie na salle ya funga tango fule karaboy bato bakomona eze loko moko boye ine mwana idi okomona ata lati lamba moko vuzu oyeba kaki oyo aza na éducation na sens wana mwana soka yoka kaka asala makambo ba parents balobaka nini aza soumise ya arataka eloko te yangwana na sens na lobeli bino pona ba éducation o ndenge nini mobali nga te akoko so mobali nga sa mobali mbako finga te awuta kinango aza mususu awuta kinango na famille na bango aza eza héréditaire neti surtout ba mabana biso apoto to yeba ni kaka te to yeko kuta na bulu yeke awuti na nord yo uti na sud éducation différent boyeka kokota o mona te ba divorce mingi peso sala soko landi mingi ba divorce mingi sosa oyoka mobali aza impoli moi c'est pas impoli abanga soko landi parce que bo se préparer kite boyeba ni te boyeko kuta na mutu uti na éducation na ye pa uti na songolo pakalane ezo concordé te na makambo o bino bozolinga moi ça rose la bien éduqué mobile aza boulou yeke moi ça rose la boulou yeke mobile azali bien éduqué bozo comprendre parce que soko bo sali dio ne go simba te bande ko bozo kanga batwali ola ezande lolika ezande bongo na sens wana lelo ngana yeko yebisa bino pona concernant éducation éducation c'est ça parce que mususu ozomona aza a hypocrite na bisi bino te déjà wana mususu abali mais aza na éducation hypocrite aza hypocrite na sens ndengi nini ayen abali ne pe bien aza ne bien mais éducation oyo ba pesa yipa na bango azoko ko bimisango te ndela bangi na binoke on appelle ça nani aza na comportement mo to golo baki bako je l'être moko no alande la kaye implicite mo alande la comportement parce que eza dignité na makambo o azo sala yango babenga ko aza na trouble mental te trouble mental trouble de comportement ozo comprendre comportement na ye na ajo ya ko koma nango wana ezo concordé te na makambo azo sala tanga mingo yo kelengi ceux qui sont là ici bana na yoto bobutaki na famille ya ba prière famille ya famille chrétienne ceux qui ont monika ka ke bana ona ba famille chrétienne bana baza impoli ndeko kote makati mingi na mabondeli parce que balingaka sikoyo basomona déjà eloko kitoko so bima pa na yo balinga sikoyo bati eloko moko boye na kati kuna babebisa racine moko po na racine moko na tanga ko bebisa e bana ko créer bino problème na kati foyer na nini omona ka bana nyoso ba combien mona sa impoli ba comment pouyer na batu misusu beau père de nini beau père de politesse bana na yo beau père de paix moi rendibilité na bino ndaba mais le pongo wana papa na bana ba bien dit ndedi mwana wana eloko moko boye ba infecté parce que il y a d'autres choses bazomona que éducation tata ona na mama ona soki to lobi to continuer bo to luka ndenge ni to kota na porte entrée pona to luka to neutraliser moko pona maso beba yango na soko bozo ozo éduquer bana il faut yebisa mo pe ndenge nzela nzambe ça aidera mingi éducation avec la prière 11 sur 10 bandeko yangona likambo lelo tozolo bakaka pona likambo éducation parce que soki lelo to komi lelo boye soto landi pe bien ba éducation comme teso sala jamais to rolo ba non te eloko liboso so bito landa eza mingi ka éducation soko landi bien eloko nyoso so ngolo ba baka éducation est-ce que il est bien éduqué il est nini omona oyoka ba éducation bien te mais parents asala ki tout l'éducation mais yo l'éducation tant bazo pesa yo ozo makamnyo so hasard surtout pour na mwana mwasi bande kona tellement babilo bana basi parce que mwana mwasi soko raté éducation no na somo bibe kufi ya ozala
oya muso comprendre te ba seme ki ba linga kote oya ka ba seme muso ba comportement na ye et sepelisa biso c'est que ba critère na yo mususu yo so mona te mais zo sepelisa batuté muta ko lo bana muso mobile na lo bana bi mo sinanga pone lokwa boyo comme sala bo batu muso ba linga na ba bisa bon o te salini et salini mais yo mona ngote mais batu muso so mona ki o sala ki bongo te o comme na critère moko boye et zo sala bien te na kati ya masolo na sens wana bandeko na ngai na lisolo oto so solo la pona lelo yango wana éducation politesse ezani na sena pesi bino nyo parce que place nyonso kokende ozo défendre famille na yo mwana za bien éduqué pour finga mutu to finga mukolo to finga ni yaya eza passe yimo ka so bang moni oyo lo manoka ke na so boya ko manquer parce que na kola bongo te ah bon yebi en France musubana musuba lobaka abi yana yaya ngala finga ye mais na fingi yete parce que na kola bongo te omoni awuta ki nango bongo awuti na éducation na te moya copie mabe ezo simba te akola ki bien moyen akota na éducation ya kwanga na pio diwana ezate omoni tabino na koka ki koloba no mabe mais na koli bongo te je suis bien éduqué na et soit que mutalinga finga yo alobino sikoke na ko finga yo te parce que nazali bien éduqué to mona ngo mingi to mona ngo mingi aze elese yo réalité ya pété yo mtosa na kata libala okoli bien ko kengo bebisa libala note na mal éducation au moins ça éducation bien te na bi ko kola bien na sens wana bandeko eloko yango wana ndelo to telemeli yango parce que to moni mingi na baba to so mona mingi o libana ne kufinde moi ça c'est impoli moi ça na ma te landela na nous bien impolitesse na mususu azui akozongo aki na libanda mususu ezalaki déjà inné tango baso pesa éducation mais azaki hypocrite alingi ko encaisser ni nona te mais baso mona ça bien éduqué mais ala azana une éducation wana te et ko se manifester après quelque temps. L'éducation est en dengwana. Yam so mobile nanga bon non landela vraiment racine bien. Au moins que nzeta moselu likamona loba. Batu mingi bazola nanga ba au moins que eloko na lobi eza bongo. Kopesa nanu mutu foti kopia mobile no foti te, kopesa sana mo no foti te. Botale sika bino bo wuti. Pomo koma na bana bino bana pe ba beba, botala bino mibale nana. Cohabitation na bino mibale e banda ki ndenge nini. Parce que soki bino mibale eloko moko e raté yaya libungu tulu to mona bana tonto tu ya 1 euro bango wana mwana sa bien éduqué ko senga 1 euro te 50 centimes te ayoka soni tolo ba masolo boye masolo mususu wana to tika tolo ba oyo parce que eza social eza malamu na biso mboka soki lelo to komi na bana ebele ba so senga biso ba mbongo bo so to landele sa biso ba parents mutu to komi na niveau wana na sina na bana bino ba divorce te pona otika la na boye omoni bande ko soki lelo to komi pe na ba divorce ebele eza pe na comportement ya papa to na ya mama. Parce que ceux qui vont aller qui na cohabitation, il y a une chose que éducation est outil na ndenge. Mususu zwa ki mwasi wana et pas mbuta lombi muta et place à kopolo kopo. Est-ce que t'as la éducation wana? Na yebite. Mwasi mobali mwasi mususu ozwa ki mobali wana pona bale ba biso ke mobali na fana na mibali na basi bien a Pierre Rambo. Mais après ça Rambongo ebi condition na ye oyebite. Yo zwa na yo mbongo mais ba ona ba zwa mbongo. Batiki ndia kuona pona nini il faut retournaka ndia kunyosa faut côté il faut tournaka question maman ko ça la précédé ko ça précédé pas après moment yo ndo mto perdre wana ya ko kende siko yo mto zotinga na bana est-ce que ko kedika so bana na nyonso mabaya bisubo zozwa ka pona ba sentiment il faut tala bien est-ce que mo bana wana azala ba critère au ventre au vanda na ye mama tala nyonso talaka nyonso na ba mama na ngai na lingaka bino mingi na telemelaka pa na bino parce que na yebi ke mama soka baby si bana nyonso pe ba baby papa sa na yimi asani kaka mikipaki papa sa na biso mingi te na telemelaka bino ba mama bino mutu sala le longa pe poso na la boye babe anga pe poso babe anga pe docteur eza ba mama papa te mama parce que mama telemelaka
atelemelaka bongo mpo nakoma lelo boye papa pe atelemaka mais mama azalaki na souci mingi papa bazalaki na souci mingi basanzi souci na bango epesi rio moko tala ndenge babimisa elengi boye bade songo ya goma mai moko elembi engunduka kamio munene yango etondi awo ngai wana na sansi nini pona bayebaki ko préparer eloko yango na tsepsa bino ke na sansi wana o mwasi na za impoli eza mususu racine sika wuti ezaki nango ndengo wana ndenge tozoyoka pena bapoto bandambu boye ka tokutani mobali pe tokutani tosangani tosali dio yaya boyebani pe bani na bino bien te libana na bondima te bokwa bakoko sote nini wana dio wana esuka aka bongo lelo to komi ba victime bana biso ba victime ba biloko moko boye o ba parents ba salaka ya kala tala lelo bana ba komi bisenga bana ba komi mena ba biloko mususu mwana poto zo yeba te tala mwana zo lumba solo akomi lokola mwa tata moko boye mais azana mama na papa source landa divorce ezali papa kenda mama kenda akenda ni mususu na ba et pas ba est-ce que assistance sociale akobokola mwana ndenge yo bakobokola ba mama botalati ndenge yo lingila bana yo mutu musoko swango te jam omoni affection za ba pesa ka tata na mama et après son pas maman leki te pas mama kuta ko pesa ka bino mibale ona si mwana adoptif affection ezalate on sepe no si mwana affection ya tata na mama ndenge zaka na kati ya liaison on ya sang ezalate ya yote oyibo suka ko swati eza yoto zwino kaka affection na mama ata au pied lupang eloko mona ko sango kaka mwana nangami oyebike amwana ngate déjà affection eza wana éliminer soki so yebisi na motema mongo bike mwana na zoe kapona adoptive amwana te atan au pied bomengo affection tatandeka mwana mama fani sa mwana libumu affection wana cordon umbilical za ngote ayo affection ata ya basomba ngote eza don de Dieu na sonsona na zo expliquer bino tala lelo ndek to komi bana ba komi impoli osotala mwana muso akoko finga mukolo te bozotala ngana komo motende na pesi bino ba itine mama ba minyokola te mutako manke ata finga boy tala racine na ye eza na munde ya musu faute na ye te akola ki ne bongo azwi chance wana te ya kozo edika ba pesa ki chance na mais na teti na ye akoli bongo asaki hypocrite mususu ba ratisa ki éducation mususu bango nyoso bakola ki racine moko ya mabe bandeki na tata na mama bango bana ba copie yango ya mabe wana éducation ezati kozaka na société omona muta manke yo bo muta lobino mabebo eza sikonde na pesi no ba critère wana ndekola so sa na critère impolitesse mususu ezali lokola ya kindoki na lobino ngo nyoso wati parce que boto tala bino nyoso bosabi mais ba koluka ba sala ba baby c'est loko moko na kati na bino po ba tia bino nyoso na bokota na même dio na bango mais surtout so bozala pe na kati ya prière na kati ya foyer na bino bandeko bokolonga soki kaka bongo libungu tulwa munene eza mawa na yebite o pa moni mabe kaka ye o pa moni malamu merci na bino na chance wana ndie na lobeli bino lelo to lobeli yango bongo parce que lelo so to komi na ba divorce belé eza pe ba sina ba impolitesse na ba kata ba foyer na biso mama sa alingaza na toujours likola papa pa alingaza likola nzoka so boza bino no se équilibré et kozala malamu neti libala ya ndeko na ngai sona ale milambo elombe so talika mwasi na omunika ba ono so ba bien éduqué parce que asali choix moko ya malamu lelo auto okende le 28 mars kuna pa na bango parce que moni dio na bango mwasi na mbali bazo yokana ba tie équilibre ata ba lobi asa impoli mais oso mona ko sala impoli on pa mbali na ye akolinga manifestant pa na bino parce que aso boya ke soke bimili banda ekobomisa mboka bomoni eloko ngo akoko sala asana eloko moko babite eloko na kosala mobana parce que zanga mais akosala adepassango mingi te parce que soko depassango mingi ekebebisa makambo ebele lelo ala koma leki na koma nzoto azotambola zo ningana grâce à ni ya mwasi parce que akutani na libaku moko ya azuli bakwa zelo tia avandi na ye mabeza la kanango mais mala parce que mwasi soka saka bien éduqué mon papa boko avancé
mobali pe so za bien éduqué yo pe moi sina mobali boko avant parce que boko bien loko moko siko loko moko na po boko il faut bozala siko uni avec la prière. Oya tsetembe atsele tembe opa ndimi bandima akaka moi si soka saka ke impoli ko landela nanu teote moi so na bala ke te landela suksi na bango yam so sa famille moko boya problématique ba beza kuna na kati akoli yam susu na ba science on misusu elingaka te ke mutu asa la poli il faut saka impolitesse ba famille mingi to kona ba makambo ebele osomona mwana mwasi kitoko boy mais osondima te ke mwana mwasi ko sala impoli boy omoni mwana mobali kitoko boy lokola Philippe Topoli leki na ngai katimini ya mundele molai soki le balobi na ngai ke Philippe asa impoli ke sala nga pasi ah ego sala nga pasi parce que na yena koli na famille ya bien akoli bien éduqué na kimukolo bo aso impolite seke na baka Philippe Topoli o komi soksi otondengeni okoti science ni elinge comme impoli na sens biso nde muto ko défendre ba place to outil boso mona classe na so pesa bomoni cours à psychologie pona sagesse ezali yaya biso nyonso to outil sika mon côté différence ezali to samba di moko me ekangele keseni yo bakangi na bakangi ntse nga bakokanga ntinga to kokokana te yango wana sika to outil muta ko manke yo vont ni zongo normal Philippe Topoli nazana eloko moko boya yo il faut siko opianga numéro na okomelanga hier na messenger na kozwango après to benginga osa numéro na sosa na ngote après mission ko benga ngatonga na ko benga yo soko kozala na sonsi wana bandeko mumuni eloko ndenge na lobeli bino na sansa bongo koza na susite libala ndenge kufi mwasa na te ezala ngoma kambo yaki bongo o mobali nanga vuma bandeko nanga mobali eloko ni na sala kate eloko sala kate mais azat déjà na eloko moko ine ya mabe déjà kota pa na yekuna ya impolitesse mais et se manifestera te nyonso yoso sala asomo nango normal yango na tomona ka mingi o moi ça c'est impoli mobali ça na impolitesse et ça normal mususu akoli vraiment que osomo na kauti na famille moko vraiment ils mais azo iba opportunité ya nini ya éducation anate sikoyo tangu akokende na libala boko yeba ke oh mais moi so zala ki bien Philippe leki nanga Topoli ya katimini leki anda leki nanga ya kasabubu bana mesa tongo pa na Christ roi wana na tongo to kene mes na sanso na bandeko o comprendre ndena expliquer bino likambwana et ça c'est le kamaye psychologie sali wana moi si mususu asana ye bien mobali ko na banete moi sina ngomoni mbongo yo toko sala ngwelo ko boyi omoni ye asu mbongo wana po asala ngwelo ko wana alinga créer des problèmes soko moni bongo seke sika uta kikuna éducation na bango ezalaki problème ezaka mingi ya mbongo soko landi bien bazaki problème moko bo bazaki moko batu moko ya ba soifé d'argent soki amoni mbongo te akoko pesa pa affection te bakoli ne loko moko papa na bango ndako gâter bango mingi mama bano ba gâter bango nzoke ça déjà défaut ne ça parce que mukolo boko sanga kokuta na place et que bimse politesse parce que akoko ke no sala loko moko boye akoye bango sima poni na sala parce que azanga ki ayebi ko maîtriser eloko te ke lelo soki na zangi na kozala bo parce que akoli bongo te akoleki na mwa facilité moko boye soki na zana ngo boye ba pesinga soki bona siko akokwela place ngona bambongo na biso ya keba nyoka boye bika bambongo na biso ya keba nyoka baso ozui lelo globi soki po kozwate on ne sait jamais yesu va soko maîtriser ngo basa bongo to mobala bongo bakoma ka banduma bakoma ko kota ba mabala place bongo ke na ke no facilité oyoka o mobali nanga sima kisi non a maîtriser akola ki place moka salaki azaki déjà entouré na babiloko ya mbongo ya masolo akoli mso papa monga azaki na bambongo be na pese exemple akoli mso papa monga ki na mbongo be tango baso boko la bango wana omoni déjà evande na nzoto siko tanga eyeko zanga bandeko bana wana bakoma ke mpoli ndenge ni soki omona ka bosene to kopa amelio mbongo bosali ne loko akomo bima ko bimisa biloko moko bolokola ye azama ayebi eloko wana po akomi lokwa mo jigolo moko ko sasa ba biloko moko parce que eza eloko moko pona asi amesala ki na mbongo boso comprendre nga mo muke général Siala oso comprendre
na yo comprendra na yo eza lisolo apete dans sens wana soko yebi nyonso wana bandeko tu n'auras pas de problème. On a pensé que moi si na mbongo na yebi sike kine eza ndenge na ye asa moi si moko siko pona bongo po sila il faut ka mabondeli eza lo moko vandi ya msusu ba eza lo moko vanda ki déjà na katsa makila pona ko bimisa ngo facilité boy eza moi passe na sens wana na yebite soki tozo se comprendre na lisolo pete boy ya facile na lobeli bino ya ngona tozo mona mingi ote moi si nanga na pese mobile na ngana simisa ke mbongo balie siko na zo sengetela makama zo finga eza ndenge na ye abota mine politesse moko héréditaire a wuti place moko éducation ezalaki moi bavoué ezaki ya mukie ezaki ya malamu te sikoyo azui chance ko bima nango ti libanda tala après un moment et ko manifester na ndako yango to bi surtout soko so bali okomina niveau ko bala bandeko oza mal éduqué eza mawa na yebisa bino eza mawa soko oza mal éduqué oza na chance mingi te batino so ba ko méfier na yo te aye mal éduqué ke ba ko soane mingi te aranedi ozo kita pe ba chance no ya makambo ata lisolo moko kitoko balinga batia bazo banga parce que oza impoli okoya ko manquer bato makama mbongo baby o comprend mutu impolitesse batiake na kopi te batinda kende musika aya kokuta lisolo Cecilia otindi ya musika mwana malamu nde batiaka ye na pembeni mwana za impoli batile ke musika akende kuna musika wumi na tanto osisa kopi aye bo comprendre lisolo ngo ezande bon lisolo lelo yango nde na yeleki bino pona total ba comportement ya ba parents na biso total ba comportement ba na biso botala pe sika to wuteli avant finga mutu politesse il faut yebe sika descendant na ye ndenge aso omoni politesse wana il faut osala vraiment ba analyse belé ndenge na expliquer bino analyse wana ndi ekosunga yo soko se no analyse te yaya oko changer basi lokola liputa mobali pe mwasi pe oko changer mibali lokola liputa conclusion na bana ba hotel na châtelet to na porte de na nini na gare de l'Est tonton tu n'as pas 50 centimes bango ba senga ka 50 centimes na 1 euro ba leka 1 euro te monter la bango yango ba tongo ba yebi nde na lobi cause nyo so yela na kaka ke mes attentes na kata ndako papa na mama mes attentes o moi sana leo na tikele ndako moi si moko mobulu impolitesse oswaka ye oswaki mobali wana d'abord wapi et pas mbuta lombi muta kopo éducation to lobi te batino so amila kama sanga baza impo na lobi bongo te na lobi plupart éducation ngana loba makama masanga te na bi plupart éducation tale siko zwaki to ngalisane bunga na lisane moi sono zwaki wapi yam so betala ngina mutu mundengo ko mona na ko zwa mwasi wana kozo yali kamute mesiko ko vanda kozo na ko vanda basalo kwa ntsima na nzuzi na sens wana bandeko lelo yango na yela kibino poto solo akali solo oyo concernant la kaba makamundenge so le kana bakatsa ba foyena biso lelo to komi boye niveau komi ba oyo ka mutu mususu a changer ta mwasi musu akomi na bana 6 papa mobali akeni mobali nyuso bazokeni mama il faut ça la discernement na nyonso wana na 6 wana nyonso mibali wana nyonso basama be na yebi pete yo mutoko yeba papa bongo bino nyonso bosobo ya mwasi wana eloko ndenge bosomo na mabe kaka mwasi wana mutazana ngo bino nyonso bokenda to yebi te parce que ngana koloba boye ekobima boye parce que po batiko na 6 wana yo moko bokola bana c'est que bande ko na lobite ke na puye likambo et ça quelque chose moko caché jamais mibali nyonso na baye yo mwosono salaka yo bamona oka mabe yo pe mwosona ndenge nini mibali nyonso 6 wana bakei yo saka kama mabe omona bandeko eza mwa flou soko landi pe eloko liboso sana kati wana politesse na impolitesse eza mingi surtout la communauté congolaise eza lokwa héritage mobali muso mona ndenge azoloba azofinga mutu ozotalo mbini non ya solo ye mutako loba bokutoko ye muta azana kine bongo mususu moni ba quoi de la vie et bimisi mutu pe impolitesse mais ba quoi la vie soko bimisi mutu impolitesse eza loko moko boye jalousie c'est azaki na jalousie na baninga azui no kite azui chance ko no kite bandeko et comme ça rappelle mutu impolitesse bokanga datu on so na lubili no so bozongo botiango na mutu yaya okoyeba mutu bien
âge mususu basenga suba okosa suki kamadérité bokoma connaissance parce que ndenge si bokomi mikolo ye mukolo yoko kutana ezaka mwa pasi po bozala vraiment ini na ndenge bouteli na ba âge to uteki na ya mike ya bandeko na lobi te nyonso ezaka mwa pasi oyebi ete ye paso omoni yo ko kutena kimukolo na éducation na yo po utena éducation na kimukolo po bosala ngo dio ya mobulu ezaka mobulu bandeko na ngana kosa binote ezate pona ko flatter binoto nini na sens wana lelo yangwana na yaki pona so na bino kaka likambo etali nini impolitesse na éducation na kati foyer na kati ba communauté na biso bana na biso tala lelo bana ndenge lelo bakomi omona ka bana bakoma bisenga senga mwana mususu zo mona ndenge zolo bana mukono bandeko na to mona na ba train na ba bisi ma osuta ngana ko ka to mona ngabia stop parce que nako ko tolérer mwana ko alo bana tata munene ndenge wana te o to ngabi non tu es mal éduqué na lobine kama mo kia encore nga kata parce que déjà mwana okoma na niveau tombo la mutu liboko boy ozama be ata papa na saki mabe papa na saki mabe il faut ça la maîtrise de no rôle bana papa o comprendre de na lobina bino lobi te ke bana nyonso na bi o façon de lobeli et bimiso déjà impolitesse na sens de o yebi ko maîtriser likamunde on ko lobate na sens on na lobeli parce que na niveau no lobeli déjà oza déjà impolitesse moko boy et bimiso impolitesse de la rue ya bala hein na sens wana yangwana bandeko eloko noso balobaka eloko noso pe sukaka chaque chose a son temps de baloba na balancer ya bato awa yangwana penga na ngal na lobina bino lelo mingi o nazalaki nango pendambu na bombelaki bino yangwana na pesi bino oyo to partager ndenge to mesana tala kama ndenge zo lekana ba communauté na biso ba impolitesse ekomi sina na détail bino nyonso quelle impolitesse za ya boye impolitesse za ya nini impolitesse za ya boye impolitesse elingo loba nini impoli elingo loba nini poli elingo loba nyonso sina éclairci yango ba o ba esima même so ba ko comprendre yani impolitesse poli déjà mona za poli aza mona aza bien soki ba tse impoli c'est que mwana na bimi na kati ya malamu akena mabe na détail yango bien na lobi na français te na combien on a lion na lingala soko kolanda ngo après rediffusion pour mona o nyonso ngana lobela kibino wana na sens wana pona lelo bandeko na ngai na suki wana parce que na kepe na zoma mon pepe na fani mona ndako mingi na zota mon pepe libanda na fula taboye et ça la rappelle bien pour la santé na pesi bino nyonso mbote joyeux Noël na oba yaki rita bona ni na ba oto kokutana o peso to kutanite bona ni kaka na pesi mbote na ba oya ngai na ba oba komela kinga na pesi mbote pa ya les grands Luzolo petit na ngai ya Katimini na province ya nini ya Shell et non na bosani mboka ngona province kuna na pesi mbote mingi les grands Luzolo na pesi mbote mingi so azolanda ngawa na pie mbote mingi na pesi mbote mingi pa ya ngai moko Simon Poso lobito nzeta moseluka takir engunduka camion munene na pesi nga mo d'abord mbote na pesi mbote epa ya ale milambo na couple na yeba ngumi bale na yebisa ki bino pe déjà makambo ya le 28 mars wan tozo koma janvier makambo so kende soki po bomona na mbongo bobengi ngai na sina tina ki bino numéro na soki pe numéro na ngeza wana so bokoti na page na ngai bomona numéro na ngai bobengi ngai soki pe tokuta na sopi na osala ndeni na tekeli bino billet pona tokuta na mukolo wana ekezalo pesi mbwa makaka zui ezati to lobi makamba la bionda te olete biso liputa la bionda te lata normal comme une femme africaine na kisaso ko ngola teleputa mulayo kangi kututi litabala tina mungongo mais siko ndingi ne koko bungisa obu ba mama makama onyo so loba loba yango kaka osa nyoso ne commission impolitesse nyoso ngone sokota na bosa yango wana pe nyoso teni na weso biso ko komi déjà impoli moi ça ça bien éduqué rola tabongo omoni tala tennis siko ba hotelo kana tenia azafi mo à terre ba yo persona comme préfecture kende kuno ko somukana parce que ba moni teni na yo teni kaka mutu pe ke jouer le rôle ya wana na bakisi kutu ya suka yango wana teni kaka
yango napesi ale milambo mbote nazozela pe soka kobenga ngai to solo la ye kaka nazo me makambo nyonso si na yebisi bino le 28 mars ezala opesi mbwa makaka zwi to lata batenia kitoko tozala mwa présentable nga pe na bino tokomonana soki nzambe asungi na kosala pe mwa émission pe na wana tozosolola ndenge tomesana na biso napesi bino nyonso mbote mingi napesi mbote mingi epai ya Tekele Bumba mbote mingi napesi fidèle Bumba mbote napesi pe grand frère na ngai Timothée Pombo na Kinshasa mbote mingi napesi mbote pa ya Roger Bumba na Kinshasa mbote mingi napesi mbote pa ya petit frère na ngai Apasha Kumbaro na Bruxelles mbote mingi napesi mbote pa ya Edo tonta kuzaya alambaka na mama ko meke za mwana mwana oyo na restaurant bako longolo kutu musala likola ko meka baninga ba meka kata na solo yo ko meka na sani bako yembo ko yo ka so sala te inde na kulia ono so tondisa sunzo bilialia yako pesa en contribution na yo ese leka ki edo kuzaya mama mwinda ngolo oya kuboya yo seka saka mutea mabeleki na ngai baleka 4 mini mutama sola 4 edo kuzaya motema Elia na Kishasa kamarada motema napesi mbote mingi napesi mbote epai ya Claudine Yale la femme de valeur na Grenoble na biti soka zongi soki pazali na yebite napesi mbote mingi napesi mbote epai ya Jackie Kalala na Londres beau frère nanga napesi mbote mingi napesi mbote epai ya napesi mbote pa ya Christian petit frère à Katimini napesi mbote mingi pa ya Salon Denis na Choisir les Rois au ya salinga bondenge na bonga kaka elengi azana ngona Choisir les Rois na mususu ezali na mele na tribunal la melona na ngabu so bokati ona bokomona ngona pesi pe mbote wana mamata ozana suki ya nini ya Samso mwana mobala na mena mama ciseau d'or soka Simeon ngiaka osuka mami wata ngia ya Samso ekokatama mwana mobali nebi so maboko ngoza ya ndengeni so saka na do eloko no saka na do eloko na pesi mbote mingi na pesi mbote pa ya Liliane Sala mususu ye wana tokenaki feti tolie bien mais maseke banoko ya na retard ezokoma moto na pesi mbote quand même yaki bien passé félicitations na pesi mbote mingi na pesi mbote pa ya Rose Musunga mbote mingi napesi mbote pa ya Celoscram mbote mingi napesi mbote pa ya Shilo Jova mbote mingi napesi mbote pa ya Mamilu Fankenda bakalaki moyo mbote mingi napesi mbote pa ya Gimumbata napesi mbote mingi napesi mbote pa ya Emily Pongo mwasa tende otie tembo moni yango mama nyekese apesi mbote mingi napesi mbote na bino nyonso ope bazwite ezalaka nango bino nyonso tete bokozwa mbote mokili mobimba napesi bino nyonso mbote napesi mbote pe o bazangi na ba ope bazwi napesi mbote pe ya petite sœur nanga ya Katimini Lisi na Choisir les Rois mbote mingi napesi ba oyo nyonso pe bazalaki na tanga okutana nga bakutana ngai te napesi bino nyonso mbote bozala malamu na makati ya mabota mabino kimia na Yesu Kristo ezala na bino amen.